la journaliste. Mon présentation pour la balance baïba. Comment on Monsieur Shérif Bekombe. Comment nani? Monsieur Shérif Bekombe. Tout on a procédé à Vital Cameroun tout à l'heure prendre des vins par rapport à Bamsou Babi à Sambi Malam. Bon, que ça me besoin de deux contextes. Il y a raison, ma tort. C'est pas juste que je n'aime pas établir ce qui Cameroun à Sambi Malam, toi à Sambi Mabé. Mais pour Nangaï, on a moni, na on a yoki, na on a moni. Na moni que Aza pena impliqué na makambo ya Sanjo. Pour nous ceux qui wana parce que ba preuve ezali o biyemo katangi batu o que no baza kutu concerné na makambo onti ya tangi. Par rapport à procès autant que les cas aujourd'hui vraiment c'était fantastique Vital Kamerhe Azalaki donc a lobby vraiment bien. Bon, Kamerhe par bande la banda qui malam ko laksa biso que Aza et Aza innocent na makambo yango. Mais kaka ba juge ba avocat net ba démontrer bisonga na yo tout le monde que Kamerhe Aza ne innocenté. Aza impliqué vraiment à 100% dans dossier ya makambo ya Sanjo. Ce qui te toque dans détail. Tu te commandes na par rapport net ba lobby dossier oyo ya monsieur Bitakwira. Question ezali ya monsieur Bitakwira que non dossier oyo ya peseli 57 millions de dollars. Eza compta au gouvernement congolais a signé na monsieur Jamal na 2018 to eza compta au monsieur Jamal a signé na gouvernement congolais na 2019 binomo bomoni eza que non contrat au va signé na 2018 na 2019 na 2018 déjà contrat wana ezalaki déjà expiré yango ba ko signé comme deuxième contrat na ministère public na 2019 alaxi biso ke akosi biso déjà ya liboso yango wana ke laxa que non Kamerhe Aza impliqué na makambo ya Sanjo. Alors maintenant les lopé tout ça pina actuellement vous circuler par rapport à dans pétition au honorable Jean-Jacques Mamba à Senga qui l'Assemblée nationale pour la Jean-Marc bon, par rapport à makambo wana vraiment naza en détail na yango te pour les concerner nga penda personnellement te peuple tant na binga veut dire peuple population parce que facha bi les peuples d'abord nga naza comme peuple makambo wana est Assemblée nationale dit vraiment naza na ba commentaire penda ya malonga te on a quoi affirmer makambo ya Jean-Marc Kabonde. Procès à Vital Kamerhe séance prochaine c'est pour ce 3 juin. Donc séance tout ce qu'on a 3 juin au mais ça l'appel na moi si naé Amida et puis na moi si naé devrait le dire ainsi sur Raya. On a senti que non à l'objet moi c'est on a que non ça ne se fait pas et ça va brûler dans la moto. Mais justice et là quand coucou bon ba te bimaka na poissat. Tant que ça qui en coucou justice a mis en poissat pour éclaircir biso. Ba juge ba lobby bien ba na poste à madame Amida. Na mademoiselle Soraya Piana par rapport à nini par rapport ya bambongo o bango bazui eleki monta ebele bazui yango na motifi nini bazui yango po na nani vraiment ngai na bino nde tokoyeba yango mercredi soki ke non mama Soraya asalaka na gouvernement to azali entrepreneur public qui marché à 100 jours yango aza na valeur ya 15 millions be 9 millions na ebité mais wana nde justice de Créxi biso mercredi prochain toyeba soki Kamerhe aza na faute to Kamerhe aza na raison. Alors moi ya suka poto conclure pour le dossier Vital Kamerhe. Moi suka vraiment on féliciter vraiment le bosso chef de l'État son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autrement dit Fachi Beton Siona pour l'alignement wa memi biso état de droit c'est que nous entendons yango wana bamboule belé to vivant na mboka oh tout monde en nous pena l'alignement oh c'est la première fois DICAB en fonction veut dire Kamerhe aza DICAB ya président de la République en fonction jusqu'à le long de tozolo bana azaka directeur du cabinet ba poursuivre la justice vraiment et c'est le remorque ya malamu oh ba mboka belé bazo ko applaudir ceux qui biso ba congolais to ignorer mais j'espère que non bambo Kebele libande ya mboka ba applaudir vraiment coup de chapeau à son excellence monsieur le président de la République. Okay, merci.
curiosité les procès de 100 jours au bateau Sam Vital Kamere et tout à l'heure. Point de vue par rapport à ce lobby, à Sami Madame Bassou lobby, il y a vraiment Bakangi et les vraiment qui a dans le Kuta. Bon, pour le problème Vital Kamere, peut-être le peuple congolais mongoté a échappé, mais c'est Vital. Mais c'est Vital a bandi carrière politique n'a chité na président comme directeur de cabinet. Et aujourd'hui, Moutoumoko Takoko Bossana histoire nae. Kamere il jouait la politique des malins. Et aujourd'hui, a démontré devant le monde que c'était malin, c'était rusé. Il y a un autre président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Antoine, Luka batu oyo baza na capacité ya ko gérer mboka oyo. Ezali batu oyo te baza na banti valeur, ezali batu oyo batambola na lokuta na minoko na bango pona ko tromper petit peuple. Mais non, Luka batu oyo bako assumer responsabilité ya ko soit charge ya Congo ko zongisa yango na niveau oyo bazo ko lukela ngo ezala. Parce que to moni politique ya Vital Kamere na ndenge bandiko azo samba boye ezali kola kisake mutalolenge marko oyo akoki kosunga mboko Congo te. Mbote mopandi sango. Ma présentation pour na balandi ya Vision Iti TV na balandi ya émission na biso lobela plus bayeba. Kombo nanga mwamba tu bajika Shadai. Commandant PM adjoint chargé des opérations forces du progrès. Alors le commandant Toubadika Shadai. Le lot toyeka kana question ya donc sur l'actualité autre chose dans procès tout à l'heure procès à Vital Kamere au Azali directeur ya cabinet chef de l'État na invité ba msusu balobi ya sambi bien ba msusu balobi ya semabe point de vue na yo. Point de vue nanga ezake ndeko Kamere Alexis Caméléon na ye. Pour un politicien asambaka fier. Fier, ça veut dire que l'argument nae o yazo lobela. Asa masire certain que o nazo lobeza solo tu a le kuta. Musala o pesa ki asala. Et ça o ya saliti. Siko logo la sali ngote. Justice c'est ça la musala. Il faut à répondre na ba question et non atika osala ba aventure comme o sala. Alors, aventure par rapport il y a que non justice et ça musala nango vraiment comme il faut mais na yende azo ça aventure. Ye muto ça aventure pour yende muto yebi ba contrat ba makambo nyonso ba signature ya monsieur Jamal ba démarche tout et ça y est. Pour celui le chef le DIRCAP. Yende muto ça directeur ya cabinet à chef de l'État. Donc nyonso oyo et que ça na bosenga que au gouvernement oyo ça la boye ba ça la boye et que passer par lui. Siko yé a comment démentir ba makambo wana c'est que fonction wana ezaki nango ya yete. Alors tout le bac justice vraiment côté na mboka état de droit vraiment et maman nanga ye maman na yebisa yo état de droit yo zo loba wana état de droit et bandi en pratique et bandi vraiment en pratique. Coup de chapeau na chef de l'État pour loba qui vraiment que 2020 ça action. L'action yango et bandi pena misusu tikali tozo yoka dabason kala mingi te baroyoka sango. Séance prochaine pour le 3 juin basali appel na moi sina Amida Chati Soraya Piana mama ngai loko ngana lingana kamwa Amida Chati Soraya Piana Amida Chati bayemba ye pa jibe mama ya bana na ngai kaka Amida Chati wana babwaka ye libanga Amida Kinwani kaka Amida wana yeyo lisusu Amida Kamere sikoyo Amida wana au juste azana posa akoma nani akwa isi Kinwani yeyo lisusu asindisi Kamere na boloko azui mwana bato ajibe oyo Soraya azui mwana bato akotie na busoto na bango yango ngape na lingana yeba nanu Soraya wana Soraya asalaka na gouvernement na yebite asa maçon asa chef ya usine moko to compagnie mo ya fabrication ya construction ya mboka oyo na yebite Soraya wana po kota na makambo okende kozwa bambongo po kende kolandera ba cheki ko kende ko signer bani nazo yebate na comprendre te Soraya wana soki azaki nani
ayebisa biso soki aza musicien ya gouvernement toyeba soki aza musicien ya gouvernement toyeba ke Soraya aza musicien soit abetelaka chef de l'état musique avant lala toyeba po bamonte bambongo bango bazwi eleke ebele merci loko babengi bango baya soki baye baza na baargument te ya kio tokenda kozwa mbongo mpona eloko boye mpona mosala boye mama justice ebandi na famille na bango ebandi na famille na bango lokola ebandi da na papa bainterpele mama babenge mpe na mwana c'est que famille mobimbe komi nango na justice bango nyonso mpe bakokota boloko soki kaka bazwi bango na erreur moko bango nyonso mpe bakoti na boloko balandi papa mboka oyo eza mboka bato te mboka oyo ezalaki teke o mboka na bango bagere mboka oyo banyokoli biso boya banyokoli kamere kutu na makambo so tobi totala kamere na cash asali pas même 300 na cash asali pas même 300 koya na ya ye mbala moto zu pouvoir batu babundela pouvoir biso batu banyokomeli pouvoir biso moko no bakolo pouvoir toyibite biso mo bakolo pouvoir toyibite ya uti na kabala bakabila aye nango ti ayo bandi koyiba babandi moyibi na bango banda babandaki nango na kabila toyebi tozaka na ba lettre K o eza bato basala crime ti lelo na mboka o za kabila kamere tozui lisusu kimbuta toye lisusu tozui oh nani bon totiaka ka bango misatu wana bayibi mbongo na mboko ebele bana na bango bazosala folie ya mbongo folie ya grave chef de l'état lobi toza na état d'urgence mais soko landeli bana na bango bazo bafouer ba ordre chef de l'état rage na mbongo ya osakana te bambia somoni bato asali bekiri ebele saka bana bango bazalaki wana bana bango balekaki wana biso ba oyo tobundeli état de droit zéro corruption le peuple d'abord talande tozali kana sanzete toliaka makemba kaka na makemba kaka tosenga kaka nde kaka ki justice esala mosala le peuple d'abord emonana na misu bato ebele banda kofinga chef de l'état oh Félix étiquette Kabila nde azosembola oh boy mama nakoko oloba te po tuninga makambo mosusu tuninga makamere nakobeta makambo mosusu te oyo eleka na minute oyo eyebi kaka biso vie kolemba te nasepelaka na ndenge otia loboko boye toleka frappe bango bayoka son balela soki bakolela so esengi peke na mwasi na mwana baya ndenge kamere babengi mwasi na bana. Il paraît que Kamere a contenté donc les chefs les directeurs de cabinet. Maman longola moana directeur à cabinet wana te longola moana directeur à cabinet et akozongela lisusu poste wana te akozongela lisusu poste wana te pour assez compétent selon lobeli na ye na makamune nyonso oyo asaleli gouvernement ebimi néant donc yi asa sous na compétence wana te abongi lisu na place wana te alongwe soki paza contacter ne babengi mwasi na ye na mwana alimwa na boloko ou bien alimwa abima akoma na porti akale PG to ba agent de l'état so ba yoko interpeller mwasi na ye bako ya okosa ye na za boloko osudwa ba bimisele bango siko boya siko koloba ou bien boya osamba so boya osamba mbala moko justice katani ba condamner kote boloko na condamnation na abu